mo ko si mchemu le va akumo no musibi bantu bale kali kusoma furu sala tatu meme tuli na kusoma mbona ke ni hata ba patrona madofo na kusala mutu papa biso ndio tabani toto zala kamote na makambo meme na yobe ni late comment na nzoka ndo ataka na sikidole va le mumba na zamu yite machenga makadamu otefu mabatiki nzela apumu ngamo kuna mnyongoli pena na plasi na kwanza na zavu moto meteli na ngelisi uzumu wangu yumili wakukato
pour la prière d'ouverture et on a le révérend Alain. Kumba
tunaanza kujibu. Jamani, uzako kili shuzani kilemo gani tulibeka kasi ukilaki baba kamutua ulumuku asa kumpisa bana kuna kuku ibote kuna ndeko yusale salama na bamuga na sita tulibeka uzanza kulubisa usara kitabu na kuzambia na yule mabula huyu kuzambia kati na itoka kuzambia kuru musa kati na musara na nagawe na si kule usari yu pesa yu usi kika kumule kumi sama kumule tapoza nzambia na kumule sumasia nde tumule ligongo. Amen. Asi tulikia mwana kusura akei tukumbana tuwanalo mwasali na zabiti tukuenda nyonso zalikati nisika umu na msesu tulimisa zakasali na zabiti kulika Reverend Alain Basenio askelitilia ya igizo kala sikala laku kumbili zambi mwangu nikila zambi mwangu nikili askelitilia igizo kala sikala isipaka mtoa zaraki mambo ya kuingia kene na kata na iglisi na sito kwa kwa mwana msali mbanoko sio kusikuna tutili siri mwande Marie Therese ni azali sali mungu na anene kuzukana sikala tutili za mungu kuna kiasi ya mama ya mwanako kusema hii basi kwamba itaza moko na sana zambi na kazi hizo kwa kama tunavyoelewa tumeteleza kwa wako tunaanza kuambi na kama na tumeona sababu tuteleza sana zambi hizo wakati isika oga ni kwa basi ya na ndisuka isika obe tuteleza kwa hivi Reverend ndio kwa mambo makasi kwa sana zambi kufungua roho tuambi musana zambe na kupoke ndoke kwa tawana bindu musaki balamoko huyo anabii pasties modelo moko basana zambe kufungua roho kwa musana zambe na kwa tawana bindu musaki balamoko na simpati kwa mara tuya pa badia tupaja kondesi ya igizo kali CFC kala msiku za media ya kondesi meme na igizo kali nususu na biso katika kumpele kwa maboko kwa magari yenyewe kwa kondesi tumefa huko kwa sala za wetu kwa Mungu ya Mungu yote na kwa mwana kwa mstari wako ya sitika ya marama tukile kisa na mambo yote ya ingizo kalama usajia katika kondesi pia wakati sika ukelema isika Israeli tukini mambo ingizo kasi na kalama kwa Mungu kuna presence na mambo yetu ya Mungu na kwa kuna mwana wa Mungu msalama sikawaya na babu marama tufia mapili za ibota na paka mtoa ndio paka mtoa ni kusamanya bana makoko makuzi Yesu tileni isiyo nyingine kutoka na presence za lido ibota wa Mungu Yesu kuna presence ya ibota tukisema ngoko kwa merci de faire la soirée ba hiyo swali quartier ba ni moko kati ni weka coordination ni siku za tikotelema pote to ya bibi kwa presence la Mungu merci de faire la journaliste kwa yenda connaissance ndio na kwa mwana na sisi katika sotoa malamu amen tukisoma Israeli geografia ya paradiso oyo tusamani kazi nisika oyo tusamani na tina kufa ya paradiso kamtoa tobisa domingo ye otama le 15 juin 1929 na Mbanza Nsuku na République d'Angola ye akolaki vraiment na ye pe olingo
ya baninga pe bacharani na ye na bomoi na ye papa so kamtoa ayebaki na kosala foyer na ye na mama Sunda Madeleine oyo aussi atika biso tika tutele na tubateli wa kimia mpona na mémoire ya mama na biso. Merci Tovandi. Na kati ya kosabani na bango Nzambe apambolaki bango na bana 6 bongo na kati wana bazali 5 garçons et une fille. Adete de bakotameli 6 et 5 garçons. Na bana ni bakotameli mibale basila kotika biso mibale pe basalami sato ya mibale pe mwasi moko. Bongo Nzambe apambola bango pe kozwa oyo ezali bakogololo bakoko 13 bakoko 13 pe bakogololo 21. Papa na biso alibaki kolekisa carrière professionnelle na ye azalaki mosali na Shani Metal Letuna ayebaki na kosala mosala comme travailleur na kati ya société Shani Metal. Kuna bomoi akiko Kristo apana biso azalaki mopagano te ye azalaki baptisé na église locale CFC Makala. Kuna nde azwaki oyo ezalaki libatisi na ye pe akomaki diacre na église locale CFC Makala. Bongo na kofungoli ya église locale CFC Kalamu bazalaki parmi ba membre ya liboso pe badiacre liboso basalaki na église locale CFC Kalamu muta ebandeli na yango. Apana biso kamtoa ye azwaki ezalaki pasi na nzoto apelaki lomotaka momolai pe atikaki biso 5 juillet 2026 na age ya 97 ans. Tika tuwe maboko mpona bomoi ya tata na biso na se na bomoi oyo. Amen. Amen. Tozokoba na programme na biso toleki na batémoignage. Témoignage tokopesa na libota mutu moko pe na bayebani mutu moko pe na lingomba mutu moko. Ekoyo totatola mpona bomoi ya papa na biso kamutiwa matoleka na koyoka na banzambe tosengi batémoignage eza litatoli oye awa bania libota famille kopesa témoignage kama bazoleka tobeti maboko beta maboko akolaki mama esama makasi ya kotémoigne. Ngoma Yesu bote aliso bote lisusu oya bisando atuba pare para ngoma to mara mweleke bele soto zolo bako mara mweleke bele ata mto zolo bana seta eza na bele quelque part pour la mission à ressources makibana epe ezapenda vide loba makasi na yango tosekete so tozabana na Nzambe tikete molimo oyo epema na kimia. Amen. Merci. Toleki na connaissance toyebaki papa na biso kamoto asoko na quartier soki na esikani oyebaki témoigner mpona papa na biso leki mpona kopesa litatoli. Petit tambour, imagine papa.
Bon, d'abord notre Père gloire, le tout puissant notre Dieu, ce que nous appelons sur les qualités à bon, ma belle Jacques mon Dieu, mais il a vraiment 119 ans. D'accord, on va tout aller ma belle. On a bien un enfant. Un enfant biologique ou adoptif. Mais nous sommes des années qui beaucoup de monde. Ce qu'on a dans le papa, comme on a enseigné. Auquel nous sommes partis avec 3 ans. Donc, bien, c'est ça, mais quand nous sommes qui si c'est dimanche, c'est le chien de papa, la chanson de l'utilité. C'est tout que son âme repose en tant que nous devons essayer à 2 pieds à toucher. Si tubaki na maandiko ni sasa mtumoko akati ya lugha mtumoko si lugha mtazali timwani tuna paniso nguli bengi mukambira yake tuna kutimwani na mwoko na yake na ikufuti kabisa mmoja na biso azaliko timwani kwa papa na biso oyo asikuti kabisa toa alakijake na biso tango tokontela mosala ya tokutile bango okotango nyonso tozali kokuta na ye tango tonga bacupa tango nyonso baba mosala ya base mais soko olingi yango ekozalaka mpe donc chaque fois tozokofana mike papa ngala talaka nzambo na ngai nazala likambo na motu soki moke tala oyo papa moto ya malama yebisanga ntango nyonso soko olingi kopesela donc papa azalaki vraiment mutafono oyo ayebaki nzambe na ye azalaki kobanga eloko moko nzambe ataki komilinga na kobanga eloko moko soki moke te tika nzambe apekisa mokinga na kime nyonso na kombo na Yesu amen. Merci. Sika nzambe azolokumpula matatuli oyo titoleka kati sika oyo nayo kayo Yesu nayo kayo Yesu nayo yebela yebasiya Yesu azali zambe yezambe haleluya haleluya quelque chose à ton et par ensemble. Comme le cas où il parle, si quelqu'un dit on va lui savon na Kongo na Yesu Kristo sana Mungu na yuko tunaki na toba leo azakana ya benediction production na Kongo na Yesu. Amen. Watu mwanzo wa watu wengi sana Mungu makazi ni kaza ya Mungu kupiga mali na ndani mali Teresa. Haleluya. Ema yawe. Nani mwokozi? Yesu. Nani apesa bisoprima? Yesu. Nani asara kati doza? Yesu. Soki kama boko mafasi kwa Mungu. Toliko vile sana circonstance oyo kotanga mokanda na Nzambe na mokanda yango na emoniseli chapitre yango ya sambo tokobanda kotanga na nzela yango na zomi na misato mpe tosuki na nzela na zomi na sambo soko tosisi wana kaka na mokanda yango tokotanga na chapitre ya zomi na minei nzela kaka moko ya zomi na misato tukekotanga liboso emoniseli chapitre 7 verset 13 à 17 totangi na kombo na Yesu Kristo moko na kati na bakuta moto atuni ngai bato wana balati bazala ya pembe bazali banani
pe bauti wapi. Nazoki seri ye mokonzi yo moko yebi. Mungu alobi na ngai bango bauti kobika na monyoko monene. Bazama na bango ekomi pembe pamba te basukoli yango na makila ya mwana na mpate. Yango wana batelemi liboso ya kiti ya bokonzi ya Nzambe pe bazali kosalela ye butu moi na ndako na ye. Moto ya fani na kiti ya bokonzi akobomba bango na ndako na ye. Ata mokolo moko te bakoyoka lisusu posa ya kolia to ya komela. Bakomona pasi lisusu te na moi to na molunge. Pamba te mwana meme oyo ezali na kiti ya bokonzi akozala na bango lokola mobokoli ya bameme. Akomema bango na bisika mai ya bomoi ebimelaka. Bongo Nzambe akopangwisa mai nyonso oyo ezali kobima na miso na bango. Ya mibale na 14:13. Bongo nayoki mongongo moko euti na likolo elobi koma boye. Esengo na bato oyo bakufaki na lisanga na Nkolo Yesu. Molimo alobi ya solo mosala na bango esili. Sikoyo bakoki kopema mpona misala na bango ya makasi. Pamba te bolamu oyo basalaki ezali kolanda bango. Yango na Nzambe pamba na kombo na Yesu. Amen. Kusambeli ulo oyo ezali maloba na yo. Maloba oyo yawo ekolekisa kobima na biso mpona koyeba ete yo oza Nkolo mpe mobikisi na bomoi na biso. Biso totangi ekati na libota mosantu na ye vane kati nesika mpona tina na moko azoki kuna mboka na yo. Tolingi ete Nkolo yo oloba mpe maloba yango ezo esika kati na bomoi na moko na biso. Pambola maloba tolingi koyoka pambola moko na biso na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez être dans le mot? Nasema ezapa bato ezali mokolo abuli etumba magana likambo toliko koloba nango na matango mokusi ezali repo kopema bandeko na ngai kati na Kristo liloba oyo repo soki kopema toyebi yango malamu. Porque soki moto asali mosala nsima ya mosala asaka lifa te mbote na biso tozali ifa pema. Soki po tamboli ntango molai ntango ekokoma na esika ekoki na yo mpe mopema. Misala nyonso tosalaka nsima na kosala mosala esengeli na moto ape apema. Ata na misala oyo na leta toza kosala to na kompani soki osali boye te ekomi na ngonga moko balobalo ifo mpe opema mbote na biso. Me kopema wana nyonso nsima na yango ezalaka toujours me kopema na Yesu Masiya eza na yo okokobeti na Yesu Kristo maboko kopema na ye kopema na ye eza na kopema na mokili oyo kopema na ye eza na kopema toza kopema kopema na Yesu eza na kokombola biso bakristo oyo ete tozwa kimia na solo kati na bomoi na ye. Tolobi amen. Mokana totangi ya liboso eza kolakisa biso oza koloba ete mokomi na mikanda alobi na biso telesana na bato oyo Nzambe aponi. Te wana baza koloba na likambo oyo baza kolakisa biso te bato oyo bayebi Yesu Kristo ata baza na mikakatana mpe na suka na bomoi na bango bakobela te po ete Yesu Kristo ayebi bango. Loba amen. Na verse yango na 13 eza koloba ete moto ya moni bakuta motu baza koleka mpe balati bilamba ya pembe. Balati bilamba lindoki balati bilamba ya pembe. Bongo atuni bato ebele baza koleka bo bauti wa mbote na biso bauti wa alobi bato wana bauti na minyokoli na mokili na bapasi na mikili na mitoki na mokili
bongo bilamba balati esukolami na makila na Yesu masia. Eza sisi bilamba ya salite te, bilamba balati esukolami na makila na Yesu Kristo. Alobi lisusu bokonzi yo moko ye po bango kwa baye wana pasi yo bazaki na bakonzi bango lisusu soki moke te bakonzi bango lisusu te mikakatano bazaki na mo mikakatano wale kozali lisusu soki moke te baye wana baza kopanda pe na mwana mene eza Yesu Yesu Masia, bango bayeka sikomi la mala bango na makila na ye, bongo bango baza sumata na kolela te, baza bato na nzala te, baza bato na kobimisa Kristo te, baza bato na mikakatano te, bakomi bato na elo. Yango na bitune, tata deko, nanga mote. Est-ce que na solo Yesu Kristo asakati na biso? Est-ce que to nyamba solo Yesu Masia pe toza kosalela ye? Pwete na suka na bomo na biso. Soki to salele ye, bilamba na biso kosukola na makila na ye. Makilo ya pesa ki biso elonga. Bilamba na biso kozalisisu na mbindo te. Yoso kokoma peto. Mama na nga, esko yamba Yesu Kristo na solo. Oyebi Yesu Kristo wana. Soko tali bomo na papa, ata topesi ba témoignage. Nona seta. Ils ont facilité, ils ont voulu la katana. Pour une vocation, ce qu'on a dit à mon père, pour être pour la vie sur la question de la 70 ans. Mais pour ça, on a 5 ans, elle tombe. Papa a dit Yesu Kristo na solo, a salé, des ans à mon amour à Joaquin repos ya malamu te, repos pour te saper et tout ici. Donc na biso ne peut pas te sentir na yetu isa le moment ni bato na tsaki de fiena ko kenda upesa kai lambo na nda ba mosu ko kenda kotea ba mosu na kenda kotala pour tanzi repo ya mokili repo ya sana kimia te repo ya mikakatano repo ya kroyoso za kolela pasi na nzo lelo yo Zamba sebili kozo importance ya repo ya sono, repo ya kimia, repo bila mara Yesu kola mina makela Yesu masia. Soke za leta saya kaya kati na solo. Ndio nanga ulanda makambo ya mukila yote. Yiba noi masia. Kuna sana Yesu masia. Wanataka unako koka kuosa na kebisi yoso tozali kati na tre yango ezali mokili oyo moto na moto azana esika kitaka moto na biso moto na moto azana re na ye kati na tre eza kotambola yango mokili oyo pe kati na mokili yango makambo ebele soki kozala elongo na Yesu Masia mwana yo kukita na tre na yo amuya kozoa yo pe kotanisa yo kuna mboka na ile melelo ozakati na tre yango oza kotambola ndenge po lelo soki natuni biso oyo tovandi awa nde na kotomba Mustafa alobaki akolala boye te moto moko azala te biso nyonso tokolala kaka ndenge oyo mpona kokende kokoma epai na Yesu na Masia. Me wana toza kati na tre oyo mokili oyo eza na makambo ebele malamu koyeba Yesu Masia, koyamba Yesu Masia kati na bomoi na yo, kosalela ye kati na bomoi na yo, kotambola na lima pote so kotambola na lima na mokolo na suka kati na tre wana koma na re akoyamba yo mpe kotia kuna mboka mingine ndio nanga kotambola na mbele suka na biso ezala papa ya komisi tola santa ata komisa santa ezali kaka ya mokolo oyo alingaki kokita na arena ye po ekakutana na Yesu Masia. Mpona kokutana na Yesu Masia ifo kobongama, mpona kokutana na Yesu Masia ifo kondimela ye, mpona kokutana na Yesu Masia ifo kozala moto na bolingo, mpona kokutana na Yesu Masia ifo kotambola lima na ye. Wale kukuta na
tambo na ite wala ko na na yo ako pesa yo ko tebo lo baita na video te imala mutango za mateto za koteza pona papa na bisote mateto za koteza pona bisoto za na momo tambo nalo izali yoko kana bisoko teba eko tambo le la Yesu ma ako ukina ngate to tambo le la Yesu ma debo na tambo le la Yesu masia baba Yesu masia sala langu kati na bomo na yo wana nalo za na pewa na bomo ya bibina note wakati kwa bibego za trota okutambo ya susu na nite ya mwana suka na dosi ya mwana 14 ukana jambo lolote na bisite kwa na yoki mongo mambo yutra dikole lodi kwa mambo hii esema bado kakupa na isana na Yesu masia ufande lo na isana na Yesu masia okufa na makambo na mokile yote okufa tepote yo moto moko bosola mate ulobadile ne bosola kume kwa na nzaba nena yebiso tene bosola kwa na nzaba ese bomona okufa tepote ngana kutoka panda te okufa na ngote soki kaka lelo muka moto wana bosola poto saka lelo wana Yesu masia okufa te pote yosa na makambo moko na motema oyo bini sakate te okufa na ngote bibisa yango soki nazana libota benga libota bosula soki nazana balinga benga bango bosula poto okufa na yango te Yesu Kristo apesa yango komote polo bete semo na boba za kokufa kati na Yesu makasi soki papa na biso asambelaki Yesu na solo lelo azana Yesu pote bilamba na Yesu kola na kena Yesu masia tango leo na libana Yesu masia lelo azana kinya Thompson azai kolia kwa Yesu akoma kolia Thompson ya solo pana Yesu masia papa sasa kana ngona nzo kokoka kotele mate kokoka kolia te leo kolia te nikono sasa kwa pana pasi kuna pasi zake kule zaka bisemo na bisemo ndio na wewe hapi bisemo pana Yesu masia zala moto na kila pozo ya singo kule pana Yesu masia bena suka lobe na bisoko ya solo mosema na babale sili sikoyo bakoki pema po misala na babu ya makasi pamba te bolamu basala ki ezako na bango pasi na Yesu bote na biso pasi na Yesu ni biso na matopi na place kopozana na mobembo na prela Yesu masia prela zana makambo dele lelo ete semonde ya kokufa kati na Yesu masia maana ndimeto kufa kati na kufa kati na makambo ya mokilelo te ndimeto kufa kati na Yesu masia okufa kati na bilobalo bate ndimeto kufa kati na Yesu masia okufa kati na kopinga te kati na koina te ndimo kufa moto na bobola na jana Yesu kwenda mambo na suka la gaya ambayo osisika kuna mboga ndio ambaye Yesu Kristo na solo zanga sunga biso iteto ya Yesu Kristo na solo wanatozana mobembo yote kati na trena yeye mkilioyo ndio wanatokoma na arena biso kwa moto na arena yeye wanapokita ajai ambayo represente pana Yesu Kristo Yesu apesa yeye na papa ni kolobete tala oya tosa kinaloba te asaya biso tika maloye pamba na kombo na Yesu Kristo amen. Oui, je vais avoir pour dire le message. Tika tuomera okizali likolo lanza ampi ponaba gobali ipi
mokonzi nzambe tata na likolo, topesi yo merci mpona circonstance oyo toto osepelaki kosala monoko moko ya basali na yo. Totomi yo tata liloba oyo ekwe susu mpona moomo na yo atiki biso te, mpona ye esesili. Me liloba oyo ekwi epana biso oyo toyangani toye awa na ntina na ye. Tika maloba oyo tata eleka biso pamba te. Biblia lobi koyoka eza malamu, me ya motuya totala misala. Pambola mosali na yo oyo alobeli biso maloba oyo tata, ke Yawe moko na moko ayeba ete tozalaka na lepo. O Yawe, tika opambola maloba oyo kopambola moko na moko. Sois lokumu, sois nkembo, masanzoli, esonga bobele pai na yo, na maloba kitoko pesi biso. Na kombo na Yesu Kristo, oyo azali nkolo mpe mosungi, mobateli malamu, tosambeli mpe banso tolobi. Amen. Amen. Tuungane na Bwana Yesu na ufanye tukimiliza Mungu kutikisa Mungu kwa moyo ya kutunda yeye katika ya kufanya protokoli za kunika asuzwa uzali ufanye isikuzali jupesa ufanye kama zambi. Merci na kulinda katika kwa Yesu ndoa ni azui kuna hii ikuli sana. Zambi Sai
Tueli Pascal Simon pour la prière femme. Tufanye nzambe mokolo oyo yawe oyebaki yango na kati ya destine ya papa na biso elobaki mokolo na ye ya kolobaka kikomi yango ete nzambe nde olobi ete tolela na bayeba ekolela na libota na oyo nzambe opesi biso comme symbole ya moke oyo nzambe yango topesi epai na yo tipeke yango epambolama na kombo na Yesu mpe maboko ezangi nzambe yopambola lisusu mpona parasima koyoka bula totondi nyonso na kombo na Yesu nde tolobi amen. Amen. Tulipoye tuzolingana abdelema kasi baye oyo nyonso balikokomisa nkombo mpona Jean de Fleur owaluka awa oye kopesa nkombo mpona Jean de Fleur omoni biso awa mpona kokomisa nkombo batotika esika epai ya révérend Alain mpona art de mémoire. mikolo na biso na se na moi ezali kokatana mpe ezali mokuse mpe tozali koleka moto akokuka ayebi te nani ye akoyanganisa. Tozali balingani bana na Nzambe ete moko na biso na libota asili kotika biso, moko na biso na lingomba asili kotika biso. Nakanisi toti kolanda biographie ya Papa Domingo abiki bamula kokikobika 97 ans. Nasoko tolekisaki mikro totuna moko na biso mbala mosusu moko takoya kolinga mpe atika biso na kati ya batango yango totuna biso. Kasi tobana Nzambe na biso ete makanisi na biso eza makanisi na Nzambe te, banzela na biso ezali mpe banzela na Nzambe te. Pela moko likolo ekabolaka mabele ndenge moko mpe makanisi na biso esili kokabwana elongo na makanisi na Nzambe Tata. Bokesha likolo na Nzambe mpona bato balingi peye bango mpe bakoyokaka ye Yesu mpe bato simipe kona ye mboka ye mboka Yesu Soba kobi
tozosepela mpe tolobi ete abiki bambula ebele na Nzambe lobi epai na Nzambe mila eza lokola mokolo moko eza lokola mila. Amen, amen. Soki eza bongo likoloba ete obaka moto akusani ata moke te, kasi ekomami boye ete Mungu na Nzambe osalobi bambula na biso na se na moi ezali kosuka na 70, kasi mpona bato makasi bazali kokoma na 80. Babaka moto aleki 70 aleki 80 akomi te na 7, kasi tolobi ata mokongo mikolo yango eza mikolo na pasi kona bolozi. Tolobi na biografie te papa bamoto abeli kino pasi na maladi ememie na kufa. Likolobi ete soko na makolo ya komi nango ezalaki pepe te. Amen, amen. Ezalaki makolo ya pasi ya minyo wana mosusu ata na liwa yango ye moko azalaki na ye mpe koluka yango. Elimana Nzambe ezali kokoba kobakisela biso ete mwasi oyo abotami moto oyo abotami na mwasi na se na ntango bomone ezali mpenza mokuse ezali koningisama mbala mingi na mopepe ntango mosusu maladi mpe mikakatano bongo na bongo. Bongo papaka motoa akola moko oyo pa abotami na mwasi aishapaki na bambonge bana te yango esala ete lelo azala lisusu elongo na biso te. Mata na mikolo mata na mikolo mata na mikolo soda na Yesu mata Nzambe bebondi mela ngai nandako na tata na ngai bisika ezali mingi bisika ezali bele soki ezalaki bongo te nandaki nayebisa bino kasi nga nakeli kobongisela bino esika soko nasilisi kobongisa yango nakozonga koya kokamata bino po ete esika oyo bino ngai nasali bino mpe kozala wana elongo na ngai. Papaka motoa asalelaki Nzambe lokola toyoki na biographie lokola tolandi mpe na liteya tozali kolika ete na bisika oyo lokola kokendaki kobongisela biso esika mpe na papaka motoa ezali maintenant lokola ezali mpe invitation monene epai yango ozali kolanda biso okoka kososola likambo ete esika ezali kaka papaka motoa te esika ekoki ezali mpe mpona moko na biso na kati na biso awa soko mpe tokosala ya nkolo na solo mpenza. Nasepeli kosalela oyo mobikisi mobimba kolo Yesu kamata nanga yawe esali yayo yawe
Marubana kole bana ndeko la Lazare tena zaidi sema pepo. So komo tu akodi melangai yako sana bomo atakuya kufa. Papa kamutoa alanipongi. Tuzaliko nimende zaidi na tango yo mosebu isa kotema ya mosebu isa ina tango mala kuki. Nimepita kula mbiete tango kuki zaliko ya pita na siliko koka. Bayenioso basiliko kufa bakoyoka mongongo na ye bakopimana manita bakozwana ekukutana elongo na ye na papa. Tuzaliko nimete zaliko ba na silence pona papa oyo asili kotika biso. Siko papa kamotoa akokaki kozala na matoi ya koyoka biso, akokaki koyoka eteni na liloba oyo okola mosali na Nzambe Thomas Paul azali koloba yango epai na mwana na ye Timote. Timote alobi epai na mwana na ye pongai na tango nakomi na tango nalingi kotika mokili nasika mipesi na Nzambe lokola libonza mpona kotangisa makila na ngai. Nazali lokola moto asalaka masana nabundaki etumba ya makofi na ndenge ekoki nakimaki mbango tina suka ya molekano. Nazali kaka kondimela nkolo na motema moko ye azali susi ya solo. Sikoyo nazali kozela mokolo akolongisa ngai, akolongisa kaka ngai moko te, kasi na bao nyonso bazali kozela ye na bolingo. Mokolo akozonga na lokumu nyonso. Papa nsima kamoto bazali susu te, kasi tozali kolikya Thomas Paul azali kozongisa biso elikya na mamoi pai na mwana ye Timote te solo yazali susi ya solo ya kimakima akozali futi na solo kasi akozwa kaka ye te na bayenyonso oyo Nzambe mpe basali mokano na ye efuti elipe mpona bango mpenza. Bana na Nzambe lisepa ezali likambo na solo. Thomas Paul azali kolendisa epai na bakristo epai na biso mpe tosaka nyama ete tolendisa na biso na kati na maloba oyo. Soko oyo kosali na ntango na molende lokola papo ya laki ezali na ntango lokolo na bomoi akosalisa biso pe akopesa biso bomoi na seko. Tokomi na ntango oyo tozali kobusana moke mpona kolongola nzoto na papa kamotoa kozongisa ngo na mabele esika ya motaki. Sasa hivi lelo liloba oyo tokotanga na kati na mokana na Nzambe lokola Nzambe tata mpenza ye mokalobaki yango na bakoko na biso Adamu mpe na Ewa ete motaki na mabele okozonga na mabele. Liloba oyo solo ekokisami lelo epai na papa na biso Kamotoa. Na liloba na elikya mosusu na lingi kokanisa biso Thomas Paul mpenza azali koloba mona bandeko na lingoma na bakorinte azali koloba na biso solo ete nzoto na mwana na Nzambe atakoya kokufa akufi, kasi nzoto na mwana na Nzambe ekokundamaka te ekolonamaka. Nzoto na biso nani kati na biso akotia mpona na mabele batia mpona elikya ete akokamwawaka te. Moto nyonso akotia mpona na mabele na elikya ete nsima na ntango mpona wana ekobima mpe akosepela na mbonga na ye. Nzoto na mwana na Nzambe epepela moko yango ekolonamaka. Lelo nzoto na papa Kamotoa ezali kolonama nzoto na soni, kasi ame kosoka nzoto na soni te, kosoka nzoto na nkembo. Ezali kolonama nzoto na kopola, kasi kosoka nzoto na kozanga kopola. Lelo ezali kolonama nzoto na bolembu, yango ekosoka nzoto na makasi. Ento banze nza nikipika ka mutoto wavyo kila
Amen. Tuligitu kuna ribota isika ribota azali bakupusa na riboso libana tumengi na yoki pakanto atiki 3 o sisanga iki enaito Image, oh, why? When
Asante na Bwana na Bwana itukufu sana kutumoja la kuna libota kusema Bwana Gakoko Agnes Baneve Akogololo Abazali susute Abazali susute certes il fait un monument pour la famille en ces jours d'aujourd'hui, depuis les grands débats. Mais, tout le monde pourra courir par la mission, ils en ont tout le monde à faire. Et autres qui n'ont été, tous ont essayé de faire la vie. Alors, qui ont témoignage, on a dit, autant qu'on va tout les avoir été, solo fille de petit camp. Mais au moins, dans cette liberté, ils ont un remplacement. Azaba kukia kusisite na tuyo akupiko kumbe vitu na kaka yetu elikia makanisa miso ezo kipana hiyo akufakate akusura ya kusutuni miso tulogia maeneo si tukopesa malomba ipana mama reverana akubonde la koreko mamiso maboko na nsape basana nsape tuzaliwa tukotoka maboko na suri korona mazaliko kumbe la ensuite la bénédiction pour la liberté. Ukazana pasi na motema kota tena kukabu. Wewe usikeni kuzwa papeta zoka kuna mboka na hiyo. Sio hiyo tika moto yokati mabogo na yonza. Papa zate. Yozali papa na papa. Mimoni saka na mabogo na moto yonini. Niteyonge kala kupambo la mabogo moti sana. Papa mongo te azwa gogo, sikuleta zalishe fa familia ya ngotao. Shefa famili mongo kati na ngoto yezayo Yesu Kristo. Morina malala. Usana kaya minene kati na bomo na bato na yu. Sana ya gope kati na bomo na ngoto ya. Wana Mungu nawaza yaki musali na yu. Ya yiba kiyo pia sale la kiyo. Papa yu limo iso sala. Kwete kombo na yu kuu isa. Usipiba na pusasa mwilo santo ya. Kati na bangu. Makabo bazaka ki wana papa zalaki. Wana papa zalite ya uyomi wani so pesa. Upambo la baka. Ubajwa ki misala te bajwa misala. Ubabala ki te babala. Ubavoyaja ki te bavoyaje. Ubasiba ki misolo te basiba misolo. Potozan zambe na bada bipike. Papa me wani saka ta momo na boto posala nguru na yo. Uzibi bango na pusasa mwimo santa yo. Tuziki bango na bakila na yo. Pomo kote na ya bato na moki. Ekota kati na bomo alibota. Soki na molimo na mokabwa. Papa kisoto pekisia. Ekota kati na bomo alibota yote. Na kombo na Yesu Masihi. Kaka kombo na yekumi sabakati na bomo alibota. Uba yeba kina no yote. Bayi bayo na zena kufa na papa na babo. Soki kofo na babo. Molimo sa poto zanzange. Pototuli bona kombo na Yesu Kristo. Toyebi tozankolo pe mobekisa biso. Na biso tolobi merci Seigneur Jésus Christ. Amen. Soto zote la kimya. Yuna suna kimya.
Ok, merci. Papa ni asali correction na kombo ya papa auliza mtu wake mtu. Amen amen. Mtu wake mkamu. Ok, merci. Nous kumalizia na siku ya Bukara tuzulika na mambo ya Mungu abakusanga ya famille tukasoma mambo ya bakoko tuzongo ya bakoko ina kukumbuka tuzulika kuna mambo ya bakoko sina mambo ya famille akusoma mambo ya famille. Elogio o fundo, André. Por favor, para o todo. Os netos de Angola dirigiram uma palavra para o avô. Hoje, com corações entristecidos, mas cheios de gratidão, despedimos do nosso amado avô Camutão do Domingos. Elogio fúnebre dos netos de Angola. Tuzali kwa tusakani awapona papiso. Hoje, com corações entristecidos, Lelo na motema ya basi ya mawa, mas cheios de gratidão, mas tuzali na isengo despedimos do nosso amado avô Camutão do Domingos, yako kokende ya papa na biso ndenge kulelo homem de fé inabalável, moto na olima pe ya tobima makasi, sabedoria profunda, oyebi ya mosilo e bondade sem medidas. bolamu oyo ezanga sokate. A sua vida foi um testemunho Bomoi na ye ezali moko ya katoli de amor, ya bolingo trabalho mosala e dedicação à família. pe koyeba ko amikikaki mingi na yo Avô, koko foste o alicerce da nossa família, ozalaki moko ya fondement ya libota na biso, exemplo de humildade, exemple ya komikitisa honestidade, na honnêteté, perseverança. persévérance, Com a tua mão firme, na maboko na yo ya monene construíste não apenas o sustento do lar, otongaka ndako te oyo ya libota, mas também valores opesi su valeur nos guiarão por toda a vida. oyo ekokamba biso ntango nyonso biso kozala bongo. Cada conselho teu Conseil na yo foi uma lição. ezali moko ya leson, Cada abraço teu loboko na yo oyo bazali koyamba biso foi um abrigo ezali moko efungoli biso makambo ya seguro, ya motuya. e o teu sorriso Koseka na yo ficará eternamente guardado em nossos corações. ezali ntango nyonso ya libela na mitema na biso. O nosso maior compromisso Oyo ya motuya mpona biso foi nós regressarmos no Congo biso toye na awa na Congo para voltarmos a vir comemorar os teus 100 anos de idade. toyaki mpona kocelebre 100 ans na yo ya bambula oyo yo osilaki kobisa. Infelizmente, Mais este compromisso que nós tínhamos não se concretizou. oyo tozalaki na yango mpona toyeba kokisa mike Partes deste mundo, kolonga na mokili oyo, mas deixas um legado que jamais será esquecido. otiki biloko moko ya motuya oyo oyo tokobosana yango te. A tua memória viverá em cada de nós. Ma oyo nyonso yo otiki kati na servo na biso ekoyeba ntango biso kokomela kati na biso. Nas histórias que contaremos, Na bahistoire tokoyeba kosapola nos tokolonga, valores que cultivaremos,
e no amor que continuarás a inspirar. Que Deus, em sua infinita bondade, te receba em sua morada eterna e te conceda o descanso merecido. E que Ele conforte todos nós, teus familiares, os teus amigos, neste momento de dor. Combate, terminei a carreira, guardei a fé, e a sua alma descanse em paz. Contigo aprendemos que Deus não dorme, não viaja e nem sonha. E a tua alma descansa em paz. Obrigado. Mama ilifanywa kumsana hiyo na uzalindwa chef de famille Zurika na kupisa ile famille. Merci. Merci d'abord pour la liberté de la mission. Mon capital, donc vraiment union c'est ça puisque il y a papa on a quand la mission est le la bénédiction puisque pays sont maté à on le quoi ils ont eu le dans aux amana donc la ici il y a une réalité merci on a été pour le programme Némé Salami, papa, on a un chemin de paradis, celui de soutien directement, de bonjour à l'histoire, pour la remercier, les bonus, Assim tozo tuli kulu tuzui bakansi kulala tuzui bakansi kulala isa kawa tufiti tema kulu bukan sisi masih kawan kita tuzui bakansi pokezaji kukolu zahambi pokezaji ipekwa pokezaji kukolu zahambi kunama kubarimi akubera kukulu kagayi Aku
Korona moyo obandisa kina biso losambo oyo okobaki pokomi na biso na suka sasa hivi tulingi kobima kuna bakompani nzoto na mwana na malitale pene na suka tobona nzambe na bongo yo tambola na banyonso bakotambola kina malita oepargne na mitupe na accident bakele na kimia bazonga pe na kimia na kombo na Yesu Kristo bakotike siko kozonga na mabota osonga pe lo mwana ba kimia Tondio pona nyonso pe okisi liboneli na biso tikambo lo mwana na kona biso Yesu Kristo olingo kitoko na Nzambe Tata kimia kosunga ekipamoli na molimo eza na moko na biso lelo lobi pe libera libela na kombo na Yesu. Amen. Merci pour l'équipe dans la mission des beaux jeunes de fleurs et pour les dernières hommage fanfare. La tire radio. Tous les gars, pour la mission avec communauté Mokilimwinda kibasokongama miziki bandeko ya vete mokokoli Sinalabe communauté Mokilimwinda les mamans ya Ibi la locataire communauté Mokilimwinda communauté Mokilimwinda
hivi barabara hivi hakuna kakomejeo kilimida nasima malukatia pia mpaka mtoto nasema kama malukatia mpaka mtoto komejeo kilimida Tunakomotana kujifunza barabara hivi ya papa mama ya hivi barabara hivi
Paulo Massa.